mamembo kananga yo mama mame Kongo kananga yo mama olobaki na biso avocat na biso eza yo numéro 1 président de la république nde avocat mettez le peuple ango banango tozonyoka ma jeunesse eza sacrifié na batu moko boye. Nous sommes en train de réclamer droit eza juste contrôler na naza pembeni na yo yebisa ba voisin baya tu as besoin ya kobuka mbuma tokomi nango pembeni lelo soki travailleur alongwe musala okomona expatrié azotinda ye to pe patron kende pa mutu na yo nga pe na kotuna patron mutuna yo tindinga na kende pa mutu ya sous-traitance mutu ya sous-traitance alakisa ngai document nini tosinyaki nga na ye oyo nayaki koluka mosala epa na ye bakangela biso bato ya sous-traitance abongo bamezo wana abimisa biso du travail oyo bana mama ajulike na sala na 2007 ti lelo baministre nyonso baleka basala te asalela biso du travail ya sika poso totambola na oyo akala bendela koma koloba oyo eza 2007 abimisela biso ya 2021 totambola na yango repos eza sur respectue te bazo respecte repos te na secteur commerce. Elichigeva na mimi chigeva mama presidente Elichigeva na mimi chigeva mama presidente Elichigeva na mimi chigeva mama presidente Botanga direct nazo dépendre na sous-traitance ndo moni babiloko wana tozo dénoncer yango na gouvernement ata la likambu ya secteur ya commerce pona ba travailleur ya Congo mobimba lelo soki travailleur alongwe musala okomona expatrié azotinda ye to pe patron kende pa mutu na yo nga pe na kotuna patron mutuna yo tindinga na kende pa mutu ya sous-traitance mutu ya sous-traitance alakisa ngai document nini tosinyaki nga na ye oyo nayaki koluka mosala epa na ye nga nayebi mutu ya sous-traitance te nayebi yo nde patron oyaki kozwanga na musala likambo ya sous-traitance tosengi na chef de l'État le garant de la nation population bazonyokwama mpo na sous-traitance baexpatrié bakomi komanipule peuple congolais sous-traitance ekomi si batravailleur donc en chaos yango biso batravailleur tolingi lisusu sous-traitance te eloko ya liboso tosengi na gouvernement ya union sacrée babomela biso eloko ya liboso sous-traitance ya mibale tozo kodénoncer à travers gouvernement horaire du travail na secteur ya commerce baexpatrié barespectaka yango te bazo bafue mobeko ya mboka na biso lokola chef de l'État lobi kisalume banda tosengi na mokonzi ya mboka a régler situation ya batravailleur pour na intérêt ya social po soki lelo horaire du travail ekomi respecté salaire ya SMIC ekomi respecté toza na posa cette année tokoma na contrat du travail ezala contrat verbal te mais ezala par écrit tozala na contrat du travail travailleur a bénéficié ba droit na ye oyo esengeli po totambola bien ba indien ba libanais ba chinois batosa mobeko ya mboka na biso soki baboyi kotosa mobeko ya mboka ça veut dire batosi pe chef de l'État te nde susi na biso yango wana nazongisi maloba na ngai epa président Christian a continuer kopesa lisusu mwa message. Merci. Encouragement to na maloba eloko mususu disciplinaire osimbi te eza mutu alaki engagé aumeli bambula ebele na société balongoli ye batindi ye na maison de placement lokola telema ba maison de placement
disciplinaire ici à l'obéli, même gouvernement, atale la biso likambo. Na ye pona dénoncer Batouba Chabiso, désordre dans le secteur de commerce. Et ça, inspecteur et ministère du travail, bazo nyoko la biso par rapport à horaire na bango, bazo sa la biso ba horaire. Il y a aire de service. Oh, eza conformément à la loi. Il y a mboka na biso. Bango bazo te que la quincaillerie horaire à rotation oh eza la magana alimentation. Na secteur na biso commerce, to monango, muto abandi musala 8h, azo ya koshite 20h. Pourquoi? Boko makuna azo mukanda surtout limité. Ba oh bazo utana ministère provincial ba inspecteur a limité ne bomi mboka bomi secteur à commerce. Tozo dénoncer ba anti-valeur nyonso na secteur. Olobaki na biso avocat na biso ezayo numéro 1 président de la République nda avocat. Mettez la peuple ango banango. Tozo nyoka ma jeunesse eza sacrifié na batu moko boye. Bakangi en otage. Aussi comme ba patrouille sous-traitance, bakangi batu en otage. Olongwe musala mbongo na yo pozwa et comme problème par rapport à nini. To comprendre to yaki kotika batu na Congo, to biso nyonso toza ba congolais. Yango par là tozo pesa bango a vie, ba se préparer. Va se préparer. Toyebi que moi auto banda. Eza pesa mbua mbua boye, eza boyete boyete. Toro pesa mbua, opesi mbua musuni mbua tikiango, opesi ye mukuwa, alobi te, trop c'est trop. Yango toyebi sa même ba taximen. Soko lingo me mangambu te. Ko banda kuena biso ko na loba kutu ko banda kato. Tio mata commerce, batike la biso vide, ni mabaya, ni tombola, ni mikate, mutwa mona na te, jour J, et kozala benda bika, terrain na biso kozala net. Parce que tu comprends te, et les camboto bandolo bango depuis 2015 si lelo, ba arrêter tout ça signé, mais même chimique qui tozwa kate. Bandoki kaka ba inspecteur aye alobi na biso na secteur bakopesa simiki na ba palier. Est-ce que na télécommunication bazongo na ba palier te bazo mubimba ya biso koma na ba palier. Secteur eza placé na ba sous-traitance. Comment to kozwa simiki ata eloba maka toyoka yango ka ba aloba simiki mais tozwa ka yango te. Est-ce que tozwa kango te? Tozwa simiki te parce que toza en otage ya batu moko boye. Chef de l'État ozoboye en otage ya ba individu moko boye. Bazala pembeni babanda ko diriger ngai, babanda ko placer ngai, nazwa kambongo nanga, nalanda ye na bandel, nalanda ye na Kinkole, nalanda ye na Njil, nga na salaka na ville. Mais le 30 na luka yo ko luka. Yende patron nanga soi-disant patron. Mokolongo soko lingi mabeza la tête en jeunesse. C'est le moment. Madame Oye, on mise sur la solution. Solution na biso na ministère. To, na service na biso na surtout secteur en commerce. Et soit déjà solution. Merci quant à moi je dis et je vous remercie. Merci président Olivier Maloba. Lelo, eza mukola liboso, tola la tola muka mikolo ekende. Na moni ke lelo to sali. Mibali pena bazali bilombe onde to luka. Bitumba oyo to bandango mwakala. Biso to na secteur ba mike. To zana na ndaka ba parents. Mande fute nini te. Yango mona me ba patron bende ba mo beta to na zo mwana muke okoli na maboko na ngai. Bien si na kona maboko na mena se retrouver ne loko te. Na koli na maboko na mandefu ebimi na maboko na yo. D'après bango ba beta lisolo bali oboti na maboko na ngai mais na se retrouver ne loko te na travailler na perte pour na avantage na bango. Alors na temps on se te perdre
ngana lingi to perdre yango lisusu te se to revandaka ensemble na bango photo za na bénéfice na kati yango omona ke tozo telema awa pona ko lakisa bantu valeur nyonso bazosala ke Congo ezonga nsima nde toza bona nombre oyo toza batravailleur tozosala pa baexpatrié baindien libanais chinois ouest africain so totali biso nyonso tofutaka bempo tofutaka wana na leta ekomaka te na kesa leta ekomaka te ezalaka viré quelque part na poche ya baindividu bazozwa mbongo na fale leta azwa afuta bafonctionnaire asomba na basoda teni asisa apesa kimia na mboka asesa me misala atonga mboka me ezokende na bapoche ya bato yango biso tozoboya comment c'est possible moto akosala musala pendant 15 ans, 16 ans, 21 ans sans contrat de travail. Contrat musala ezate c'est que moto azoya kaka boya koti okokota pe 8 9 babengani oza na place akokende te wana place akende kodéclarer te misala biso tozosala na secteur commerce oyo na basecteur mosusu eza bongo te na secteur communication soki okei osala interview test après quelque temps baengage yo omona bato wana bacarte de service bazosala misala bato baza respecte mais oyo eza na secteur commerce eza nde fulu désordre total kozela bandani voire me bandeko na biso bacongolais mpona babénéfice na bango individuel oyo basali soit disait loko na bango ya sous-traitance mpona konyokola congolais et pas congolais mosusu yango nde biso tootelemela na minute oyo tooloba ezala bandeko mosusu babandi adeya mosala depuis 6 heures e na kosilisa yebi te horaire du travail yango nde biso tootelemela tozotelema likambo mosusu eza ya sumige oyo ezalaki depuis le 16 janvier basinaki yango 2018 na nse po eza uti kobima Joseph Kabila il faut bafuta biso sumige ya 5 $, 3e palais jusqu'aujourd'hui eza kaka bongo yango nde tootelemela yango tozosenga na mokonzi ya mboka tozosenga na bakonzi kobana na président de la République premier ministre toye na ministère ya travail ministre oyo batie ya travail il faut likambu oyo soki akopesa kimia na Congo ngana na posa banana na secteur commerce soki otia ordre abanane na secteur commerce desordre eza makasi bakangela biso bato ya sous-traitance abongo bamezo wana abimisa biso horaire du travail oyo bana mama ajulukia na sala na 2007 ti lelo baministre nyonso baleka basala te asalela biso horaire du travail ya sika po so tootambola na oyo akala bendie bakoma koloba oyo eza 2007 abimisela biso ya 2021 totambola na yango repos eza sur respectue te bazo respecte repos te na secteur commerce bato bazosala mosala 18h 19h 20h soki eke pa indien akoyebisa yo topesa bango heure supplémentaire moto asali mosala banda 16h ti 20h heure supplémentaire 1500 francs soki abeti calcul po alonga koma mikondo awa plus ou moins 4000 francs totravaille na perte nango na kosenga na yo travailleur boye nde toza préparation boyebi banada ya kose préparer tokomona moto akotelema awa te à partir de 7 juin tokozonga susima te biso mandoki na biso eza na nzela tokobima na nzela mpona baproblème oyo adate déjà sans solution 3 problèmes ya biso tozala yango horaire du travail 3e palier ya 6 000 $, na sous-traitance mais privilège eza sous-traitance bote pour ceux qui m'a besoin comme makasi dit à sous-traitance bango intermédiaire on a na kati to mona bango lisusu te bango nyonso koloba na biso ke bamsu baza nord de pona ngata moko nord azalaka te bango nyonso tole so aposala bango te bakende biso to tikala direct na ba employeur comme ça makaba biso to olandela ngo sima na 3 problèmes ezala nango eza privilégié oyo fo babete na 7 makasi eza sous-traitance eloko nyonso ebandaki ekosila mpo na nga nazomona yango ekomi na suka
makambo efo esila. Il faut te pousser l'État. Asilisa yango parce que si tu yebi c'est to comment les États-Unis se bayebi. Même tu la présence c'est comment. Mais cette fois-ci, ceux qui ont bimala nzela date eza le 7 mukola kozonga to yebi te. Sa solution to kozonga. Eza boye. To tikali bongo. To kosenga pe na bandeko ba chauffeur. Ba oyo batelemisaka mituka souvent na tongo awa. Basalaka makasi kotikela biso esika oyo. Tosalaka plus ou moins 1 heure du temps ya pamba. Bameka kopusa bongo po tala bandeko ne batelemi na prince eza pe danger. To préfère koéquiper place oyo po mituka pe leka. Na yango tokosenga vraiment bandeko bazala na tongo asomoli mutuka elingi parke bomeka koguide atika na espace oyo po mabe ezala te. Bakoyoka kaka. Na yango bandeko nga nazo motive yo. Zala kaka wana kobanga eloko te. Biso toloba tokobanga te me tokosala nini? Eza boye sango ya le 7C panzani partout. Bapele ezokota. Tina ba station se bazobenga bolingi nini lisusu biso bi tolingi nini lisusu te. Tozana poser la solution. Pendant que kimia ekota na certains commerce te biso pe tokotika te. Cette fois-ci, tu as déterminé ton kobanga le côté. Le kolanga na zobanga te, yo pe kobanga te. Congo zamboka la biso. Congo zamabele, nzamba pesa biso faut bénéficier, mais tu bénéficier te pendant que bapaya, baza ko bénéficier la mboka la biso. Yango na to soboya, oui to lancer message direct na la police. Présence la bango eza vraiment malade. Il faut pas la porte de guerre zalate, mais ba ko étouffer biso te bote bote. Na yango ngongezo kende sembo na yo bana ko somba yango varese na bana ko somba yango insigne pona kolakisa to aba congolais jour wana muto azanga yango te yango le ko pesa biso force mais na yebi que cette fois-ci victoire ezonga na ngambu na biso pondenga to okende makambo ekosimba elongo na nzambe ekosimba o to osala eza ba déclaration ya mutoki na biso tozo botela eloko ya mutu te to osenga eloko ya mutu te tozo déclarer eza ba droit na biso eza même na constitution ya mboka na biso mais tokolonga ensemble tozala uni mobiliser yango ne kopesa biso force. Merci beaucoup pour na ngonga ezokima na tikili président Mende Maloba a continué. Peu assis, c'est là où est à moi, je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Baz Oye. Baz Oye. Baz Oye. Travaillez. Travaillez. Travail. Moi, je crois que les revenus laisser les sous-souter Bouzo va continuer l'Icola ba Congolais. Et ça, boité. Tolobaki ke mbongo ebele fandaka awa chef à gouvernement. Ce qu'on a besoin à Zouandambo à 36 milliards et ça peine à secteur à commerce. Biso contribution à biso awa bafuta gata pa kuya l'État. À part qu'on y a travailler mbongo mafia na mafia. Yango nous disons non. Na mafia étant que président numéro 1 Mende na lobi que vouloir ou pas les 7 okoya mama membo kananga yo mama mama kongo kananga yo mama oh ayo lele ayo lele ayo lele ayo lele Bas oye oye koya tozo réclamer juste à droit na biso problème na biso ezali ke soki yo zongi na nzela
biso mpe tozongi na nzela eza boye to boye te mais soki ozongi na nzela te biso mpe tokozonga na nzela mokolo ekobima yebani mokolo tokozonga yebani zonga na nzela mpo biso na yo tozala na likambo te nalobi na bino ke nalingi na explike na mwa te moke etikali likambo etali décompte final nazo comprendre que décompte final ekomi komema mwa problème na secteur ya commerce nayebi ke bamafiose bakoti partout me bandeko na ngai yango tozosala makasi biso nyonso tozwaka simiga 3e palier na même montant pour le vrai problème elongwa ekende problème na biso ezali ya décompte final toza na problème ya batension ya salaire biso nyonso na secteur ya commerce tozalaka salaire moko te na secteur ya commerce bato ba 150 000 bazali na secteur ya commerce bato ba 100 000 bazali na secteur ya commerce bato ba 200 000 bazali mais nga nayebi so oke meme na onatra à part ancienneté soki nga nazali superviseur yo mpo ozali superviseur biso nyonso salaire mo mais comment ça fait-il na secteur ya commerce oyo aza livreur oyo mpo aza livreur e mosusu na société moko mais basalaire différent eutaka yango tolobi ke il faut makambo nous disons non toboyi makambo oyo tokodénonce batu valeur bato bazowela mpona kozwa mpona mabumu na bango aokende konégocie salaire kotiaka 250 300 ya tia bato a 150 toyebi bino d'ailleurs le 7 lala pongi na ndako eza boye to boye te yo moto oyaka kotila bato ba 100 000 ao vanda na yo na ndako leta akokisela biso makambo toana besoin mokonzi ya mboka etant que président mende ya secteur ya commerce ozo koengage balibanais baindien bawest africaine na bandeko na biso bakongolais bazwa mbongo batia bandeko na bango na mosala oyo motema mabe mokonzi état de droit ezonga makambo toleli nango ça fait longtemps solution moko ezwamaka lokola tomoni yo otie union sacrée en place tolingi mokonzi ya mboka bandeko nyonso basalaka na secteur ya commerce kolela esala nini trop c'est trop bandeko boyeba bino osali 3 ans na société opasali 3 ans mais bozalaka na salaire moko te po créer bino problème te ntango ozokoma na décompte final ça crée des problèmes nga bafuta ngai 250 000 naza livreur yo bafuta go 150 000 oza livreur d'ailleurs eza na désordre mais ntango nga nalongwe mosala décompte na ngai bimi ye mosusu 250 000 bafuta ngai 250 000 décompte mpe bimi 250 000 à 3 ans mais yo osali 4 ans bafuta go 150 000 mais décompte final no bimi mosusu 170 000 oke koréclame mbangu te babeteli nga décompte wana mabe otenir quantité ya salaire oyo moto akatanaki azwaka yango nazoba makambo fo si la même société mais omona bato maison de placement batia 4-5 personnes mosusu afutaka 200 mosusu 170 mais bango nyonso baosala mosala moko eloko tozoboya yango wana nga na facturier ntango na ramba facturier futa biso nyonso ndenge mo nga na livreur ntango na ramba balivreur futa biso ndenge moko ntango yo komonake moninga na mosala esilaki ye azwi ndenge nini 700 000 nga kuna asali bambula ebele mais otenir ata tension de base te tension alaka combien bafuta nga combien ntango bakolongola batransport bamakambo ebelebele na otika na combien ta eza te banda na yaki awa nazotala kuna se na omona eloko te lelo eza lendi ndeko bona cameraman
Et bon, on va éviter autant à combattre dans le cadre systématique. Caméra au bozomona. Exigence ces rapports marambolega. Tina RTNC. Tu as un souci, tu as la paix média. Moutou a quelque chose à épée sangaya. Nana besoin de cambo to lo baoyo. Et le canard RTNC même ba conseiller mon konzamboka. Ba monango. Comme ça ba yebisa mon konzamboka. Oh nous on a quelque chose à épée sangaya. Nous sommes en train de réclamer droit et juste. Contrôler na naza pembeni na yo. Yebisa ba voisin ba ya. Tu as besoin Yakobu Kambumo to komi nango pembeni. Et ça boto bote. Donc cela veut dire na simanasi cameraman nazo zwa. Yemo azomo na banderole à si place côté nyo soto kotambula to kozana banderole oyo. Ba konzamboka ba komona biso na banderole oyo. Kamera zo banderole oyo ba konzamboka ezolo ba makambo belé. Po ba mona ke ba intellectuel ipe na secteur commerce bazalaka. Comme ça ce qui est préalable, les alibes numéro zanase, babengi ba numéro ana ba ozo ba responsable. Sur ce qui a une question à poser, teni kobo sanate, elembambo katozo bunda pona mboka na biso, kobo san elembambo kate. Nana ana motuna. Merci Laurent Motuna Zatengo Ngekei. Quant à moi, je dis et je vous remercie pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Eli Chigeva, na Mimi Chigeva, Mama Presidente. Eli Chigeva, na Mimi Chigeva, Mama Presidente. Eli Chigeva, na Mimi Chigeva, Mama Presidente.